voilà, ndeko muka ko lukanga na ndako komona sœur Clarisse Odilo abina ngai papa j'ai un problème lakini problème yango ezali et papa nalotanga na campus nazali na deuxième graduat nayakutana ndeko moko komona Jacques Bossa et toumelaki mpenza mwa mingi ezalaki soki naza na problème na kosoumettre ye akopesanga mpe conseil ndenge mo mpe soki aza na problème akoyebisanga nga mpe na kosunga na baconseil mais etake bato tobale mpe kobima na ye nde ekosalaki oyo nakokóma na zemi akokatanga classe alobi nanga Clarisse s'il vous plaît soki koyoka kanisa me mawa na ngai aza ta na susi na ngai tolongola zemi oyo ntango tokobala na biso na sisi nanga baklasse na sisi classe na zwi mosala tobalani tokobota bala ndenge tolingi ayeba ndeko azali na zemi ya 3 mois ayebisi mobali basali 3 mois balobanaka te ayebi balekadaka loko bayebana kutu te aye tosololi naye bon nandimi tolongola zemi mais ya pasi ezali ntango tolongoli zemi yango oyo ezalaki un peu difficile oyo ezalaki ya pasi ezalaki ya mawa ngai Clarisse bakataki nga batonte nyonso mibale. Un jour j'étais surpris na sisi mosala il fallait sikoyo nakende na ndako na bango mesa okende na ndako abi nanga non koya na ndako te leka mamo na vie tout dans la même ligne et j'étais obligé okende na même ligne. C'est ma toute première fois dans la vie nanga na kota la même ligne. Est-ce que nanga nouvelle ami balé mais babi nanga fona bal. Alors j'étais soulagé, c'est la première fois oyo Jacques habite nanga lisola libala. Mbala nanga liboso na yo kaya na lisola libala. Est-ce que nanga lobi mais j'ai un problème à vous soumettre. Qui n'est pas ngoni. Abi nanga Clarisse yebi vi nanga malamu. Oui, il est orphelin de père et de mère. Et nous avons un fils unique. Nous avons un ngai moko. Sur le long na kufi, histoire ya famille na biso ebungi. Nanga na senga no Clarisse. Si c'est possible, permettre ngai na bala moi si mususu. Mais yo za la muninga nanga. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, nakopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene sala pona bano oyo mokili etiki ebwaki mais nzamba termina nzelo orphelina oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to na ngoposa 1 euro no to na ngoposa pona mwana moko tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to na besoin lisungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Merci Balana Nouvelle Tendance, merci encore une fois chez vous, dans vos maisons épiscopaux et Amborandeki, rendez-vous na kitata les grands wazalé nous dit message. Na kanisi toza na magazine abiso vérité et réalité au bolinga mingi, mais tolobaki toza na bato ebele bazako benga biso bazana ba masolo. To yambaki apôtre Guy alobaki azana masolo mingi ya kobeta o ko édifier aussi ba na nzambe vrai tozalaka awa na bakaya bato to yambaka o bazaka na ba problème ba kuté nango o bazaka na besoin ba partager na bino mais tout ça na bato yo pe bazana masolo oyo ezali pe ko édifier ko pesa biso pe mayele parce que lelo to moni na ba TikTok bato belé
au travers de TikTok comment kozoma maele moi mingi sur tous les plans conseil médical belé ngai une fois na bande koloba mboka na biso banzela o epesaka bato mayele bato bazalaka nango penza moi chochoté bato ba comprendre nango te balingaka mingi na buzoba otsaka mega na yo osilisa yango na nini otalaka nini mais nga lelo nakoma mayele nga poka nga ezaka passe parce que natalaka série mo ya Jack Bauer natalaka enquête impossible natangaka na kati ya réseaux sociaux natangaka na kati ya biloko oyo alors ba masolo oyo apporte ye nango vraiment eza ko édifier makasi vraiment tango na yoka ki lisolo na bitete bandeko na ngai ya vérité réalité faut ba yoka lisolo oyo vraiment ezali kitoko donc c'est aujourd'hui que to bandi yango yo na s'abonner to zubiso kaka na likolo s'abonner parce que obano mon apporte na masolo oyo eloko eza sengo nango na suka nango azo memela biso exhortation mo ya kitoko. Bonjour apôtre Guy. Bonjour ndeko na ngai épiscope ya Yambo. Oui, ça fait trop longtemps tout le monde ni sous qui me nouvelle tendance bato bazako zela yo babi apôtre lo barabie mais ndenge nini azo mona na sous te. Ton ça ma vie va cache toi. OK. Pour toi et toi bima tu ya luka malamu et pa bateko. Merci. Merci beaucoup. Nini ko lo bana bato bazo landa biso lelo bandeko balandaka émission oyo édifiaka bango na masolo betama awa lisolo nini vraiment oyo yenango lelo to partager na bandeko balanda biso na nouvelle tendance. En fait tant tout ça comme ça là nzambe batu bayaka na ba témoignage. OK. N'habité que bayaka na ba problème parce qu'il y a une différence entre koya na problème na koya na témoignage. Et ça mutu mususu aleki na problème mo songolo pakala ayeko tanto là bola mo nzamba salelié pour que biso na tour na biso pe to été à tout mususu yo ba comme na likambo wana te. Voilà ndeko muka ko lukanga na ndako comme na sœur Clarisse Odilo abina ngai papa j'ai un problème na tout n'est pas ma ezani et papa na lotanga na campus nazali na deuxième graduat na kutana ndeko moko comme Jacques Bossa. Et Jacques a ebsinga lobi nanga lobi Clarisse s'il vous plaît naza plutôt comme moi na mobile na boye ki penza likambango mais avec insistance j'ai accepté. Il y a une deuxième licence ngaza ki na deuxième graduat tu m'as dit qu'on vivre ensemble vraiment c'est na bolingo c'est impeccable et tu où mais qui penza moi mingi là qui sont dans un problème dans soumettre yé à couper ça n'a pas conseil n'est on peut se dire un problème à quoi il s'engage n'a pas na soumettre na ba conseil mais tant que batu tu vas pas bimana yé et n'est que ça là que n'a pas comme la zemi tant on a comme na zemi na luki te kutani na bina yé ndeko Jacques chozo monanga awa naza na retard et tant na ebisie bongo Jacques Asilika, pourquoi tu m'as fait ça? Au Salina Boepona Nina, Chebina Salinini, à l'hôpital. Non, Zomo Nanga, ah, Webiste Solanga Malam. Naza orphelin de père et de mère. Et Naza un fils unique n'a pas remis balé. Na peme nanga ndeko zate mutu azate. Mutu afute nanga université awa. Ezali papa le kinanga. Un homme méchant. Kutu ne nazali asuka yuka sango kaka. Que na grossé c'est que na classe si bien comme la classe terminale à kokata na classe alors bien na classe s'il vous plaît so ko yoka kanisa mema wananga zata souci na ngai to longola zemio tant to ko bala na biso si na ba classe na si classe na zumu sa to bala ni to ko bota bala ndenge to lingi. Je n'étais pas convaincu. Nabi, je ne le ferai pas ça. On ça ma camboté. Et il y a un qui ango. Tout ça qui presque 3 mois tout le banakate. Aïbandeko. Avec Nazem il y a 3 mois. Aïbisi Moubal. Basali 3 mois. Balo banakate. Aïbale kadakalo ba ye bala kutute. Aïe papa, et on est ko déranger nga. Muto ba yeba kabisu na relation moko ya malamu
Moutou bali surtout sur atali babi eh yo na vraiment non kino pena liwa. Mais le même moutou wana tomi ko leka le kwa to yebana te. En même temps na zemi ya moutou ango. Chikono mono dienga mono zo minyoko la nzoto nanga. Un jour après des réflexions, na ko bengaye aye to sololi na bon nandimi to longola zemi. Yemoko jaka pour l'hôpital to kei to comme l'hôpital to longoli zemi. Mais il y a pas chez Zadine. Tabu to longoli zemi yango. O ezaki un peu difficile. O ezaki ya pasi, ezalaki ya mawa. Ngai Clarisse bakataki nga batonte nous sommes balé. Et tant que nous n'avons pas annoncé ngango, nous avons kolela. Pour nga na mona ko ni vie nanga souki. Mais Jacques était à côté nanga jusanga la bidane, ne t'en faites pas. Ne t'en faites pas. Konyo kwa mater na zana pembe na yo, toko supporter pour o biso mi balé. Difficulté moko sentirité. Na zawa na pembe na yo. Abina apesanga ba assurance na tikala jamais kozwa na vie nanga. Et c'est comme si moi se plaît nga mai moko na motema oyo ko soulager nga. Et j'ai supporté de porter ces croix. Cette croix, mais comme mangonga moko. À un moment donné, tu vandi. Et après ma femme m'a ramené dans les cas qui n'ango, tu vas na biso. Et ça dit que nga na ekobo, na eko sa classe, il pas eko si sa classe. Biso aussi na sa classe na biso. Il y a eko zo musala na ofida, nga na ko zo musala, a na kalembelembe. Aïe papa, il n'y avait pas un problème. Harmonie zonga ko saka na ngote. Maintenant on s'en ofida, so ka jumo wa salaire ko ya na ngo pa na nga on fait de programme. Nga personne zu na nga na ngo pa na eto tout ça li ba programme. Et papa nda kwa liboso Jacques Azwa ngam na kena ozolenda kwango. Atikela ka mongo garantie na luka na zunda kuna lingwala. Nda ko zozwanga na ezaki nda ko wana. To komi ko vanda biso mi balé na ye. Qu'on va rester dans la côté qui libère la tête, c'est-à-dire que n'ayaka toute la journée na butu na question n'est pas na biso. Yepé toute la journée au ti musala ko zonga to ko va na même tiven. C'est-à-dire que donc ça veut dire ça nda kumoko. Or, tu passeras une journée mon bimba presque. Donc na passera journée na nda kunaye et yepé a ko musala ba nda ba 22h ba 23h. Na kuma soki na uti nda na ke musala. So na uti musala na ke pa Jacques. Ko longa pas c'est ba 22h 23h. Et pendant tout ce temps, à mon colomo côté, tu peux te masolo libal. Tu peux te masolo autre, il y a bolingo na biso, masolo autre, ma camarade, il va passer, il va venir, il y a nini. Mais tu peux te jamais li solo libal, qui n'a pas parler mariage na biso to nini, tu te cas ça la mon colomo côté. Un jour, j'étais surpris dans Sissi Moussala. Il fallait se qu'on a qui n'a pas de ça au Kenanda. Abidanga non, quand on a écouté, les camarades on a vu tout dans la même ligne. Et j'étais obligé au Kenya même ligne. C'est ma toute première fois on a vu nanga na côté la même ligne. Na les camarades on a banda. Na mona ngo kaka. Mais na kati na ngo mal sur na côté on a côté on les a Jacques. Avec on a très joyeux. Tu vas tu dit qu'on sur na biso. To solo li. Abi a commandé tout ce que j'ai besoin, n'a commandé. Après si abi nanga lobi, le auto célébrer deux choses importantes. La tuni makamango zani nous célébrer. Abi ali bosso dans une promotion dans Moussala. Actuellement, à la sina mukanda, na tengi na mukandango oyo ya promotion a comme directeur financier na Moussala na bango. Et voilà, to yambali soir to c'est qui les sous na sous makasi koleka. Et comme il y avait un peu le bateau avec ta moi musique il y a 12 soana, to dit ko bina na yeli sous to bini musique to ko vanda. On continue de manger, de rappeler nabi que nous avons des nouvelles. Et la deuxième, est-ce que bidanga nouvelle ami balé, mais bidanga fona bal. Alors j'étais soulagé, c'est la première fois Jacob était dans le sola libala. Malanga liboso na yo kaina le sola libala.
Nabiseke, ma me commissariat, et na okoma, Madame Jacques, mais j'ai un problème à vous soumettre. Tu n'es pas mon île. Abidana Clarisse, tu es vivant dans malam. Oui, il y a un orphelin de père et de mère. Et nous avons un fils cynique. Babotaka ngai moko. Sur le long na kufi, histoire ya famille na biso ebungi. Na ya papa, na ya mama ebungi. Mutu mon côté. Akuzata na kombo ya papa na ya mama nanga. Mais yo au moins balek no trois aboti na sima awa ba pesio ba kombo. Ça dit yo so kufi histoire ya famille no eko continuer. Mais yangai esuki wala. Nanga na singa no Clarisse. Si c'est possible, permettre ngai na bala moi si mususu. Mais yo za la muninga nanga. Quel que soit le problème que vous avez, ezala tongo midi pourquoi na osungayo. Mais ngai na bala moi so ko botelanga bana. Oya ko botisa ngai, oya ko botelanga bana. Pour nga pena na bana o ba ko benga ngai lobi kuna. Na bakobenga bakozala kombo papa na ngai bakozala kombo na ngai bakobenga be papa parce que tu es binga na yo o tikala susu ko botate ay papa ta na yo ki nengwana na mono ndemu ki le baluki. Je ne croyais pas qu'un jour j'avais ko rappeler nga ba douleur nga na mona. Oh, c'est lui qui m'avait dit que vous allez avoir un soutien, mais la personne qui m'a encouragé, qui m'exerce là, parce que papa, j'étais là. J'étais là, sans dire un mot. Même si j'étais encore dans la mission. Tant que qui est solo, j'ai vu comment la sœur pleurait. À passer à reposer la question, ce qui est comme il on peut sa réponse et pas mobali oyo alaki auteur ataki yo zemi amemi balongoli si yo zemi mobali oyo tu croyais que ko partager vie na ye il te rappelle que autre cas sous kobota te mais ye ndaki mutu ameke na makambo wana et le sabi que non abala moi si mususu abota ne bala pendant qu'ils ont fait le père et le mère un fils unique. Je commence à faire des psychos. Sur les acquis qui répondent au bal de la lorsque je réfléchissais à cela, la sœur pleurait. Après un moment donné, la méthode doit calmer. Nabi c'est ce qui trouve qu'on peut s'en suite. Oh, les kaki. Ay papa, je me suis dit, sur le binaye, abalanga par force. Abo talibanda, bana wana ngana bokola, papa okende, abo talibanda. Il a deux possibilités. Maman n'a connu céder moi na ipananga, comme on ko boya. Ce qui maman n'a boy ko céder moi na naï. Bolingo nangé ko kende pa ya maman wana sali akolinga ngati, akolinga sika moi na zali. Olinga moi suwana koleka siko c'est mala okomanika menteur omanika okosanga mais bolinga solo koza place wana mwana nazali so bina porter plainte ngana eto kangama parce que lui la biso boyi mama avortement akanga na makasi te nakendaka ngai moko pona ndima alingaka ye mobali ndito sala kiango papa j'ai réfléchissé. Na mona mwana kangi na makasi zate bolingwa solo etanga makana kati ya mutu lorsque mutu ko peso ba condition ya sous bolingote lorsque mutu déjà comme ko ba déjà que a monique a mona plus ba intérêt na ye a mona difficulté souffrance na yo te sous bolingote
Et papa, je voyais comment Jacques me quittait. Normalement, Jacques Azou qui n'est pas battu Moussous. Je pleurais, mais à un moment donné, je me suis ressaisi. Nabi Naï Jacques. Attends, Nabi, on a quoi et trouver qu'à solution. Mais j'ai constaté que Batou Balé Kota la biso. Batonné Kota la biso. Mais j'ai que moi Sony. Ah, Bangabi ne fait pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais Azo Pekisanga, comment je peux m'arrêter dans les Kamango? Parce que pas seulement on a monté, Mananga y a bien monté. Comment je souffrais, il y a bien dans souffrité. Mais il m'encourageait, il me disait ne fais pas ça, ne fais pas ça. Azo comment a consolé monté Mananga, au moment où on a monté, mais c'est Zoka qui est déjà calme. Je me suis ressaisi, Jacques, ce n'est pas un problème. Non, autorisé au bal. Dans le lobby, Sili, na télé maman na ki. Angam ga retenir ngam c'est simba et sous-souté. Et kolongwa et pas na même ligne. Si na comme pas na biso na bumbu, alors j'ai fait le pied sans na yeba ke na otamo na makolo. Ma miso etangaka na miso. Na otamo na makolo, nga zo bati na otamo na makolo. Da abi j'ai raté même des accidents. Batami tout kaba finga. Bataboba finga. Mais je ne savais pas que je partais. Na ke le quoi mon pépé. Na yo komanandaku, tout le monde était en train de me regarder. Qu'est-ce qui se passe? Maman matanga te bembe tout. Na luki moi s'est échappé dans les kamango, na côté na chambre, je me suis maman na la qui programme, je me suis endormi. Malamou na lali. À un moment donné, na pour na mon comme normal, je continue à vivre. Vraiment, dans l'ordre, je m'appelle à Jacques. Soit à Bengaï, dans l'ordre décroché. 6 mois après, Jacques a eu Kolukanga. Dans mon voiture, je suis allé à Benganga. Jacques a besoin de Libanda, na Bimi, na mon Jacques a quitté dans mon Toukanae, il y a bien. La PC qui t'a vendu. Pour famille, mon athée, qu'il y avait un problème. Parce que d'abord, tout dans la school, Jacques n'a pas mon athée, dans ce moment, Jacques a voyagé qui. Et quand on y a eu, je n'ai pas voulu que tu comprendre qu'on avait un problème. Je n'ai pas voulu que tu comprendre que tu avais une relation. Tu avais voyagé à qui? Tout le monde était content. Au monde, il y a qui est très bien. Et tout ça, il semblait le quoi sérénité, tu vas te donner sur là. À Sunga, famille n'a pas de Sunga Bango, tu as dit que sur la naïe. Alors, on a dit que tu as solo, tu as dit que tu as dit que tu as dit que Clarisse n'est pas parce qu'il y a un problème. Tu as dit que tu as dit Abi, nous avons la pongité parce que on a signature qui passe. Même quand je me suis dit pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça. C'est le plus malheureux. À un moment donné, c'est déjà le passé, c'est le qui déjà. Parce que si la décision était vraie, tous les décisions sont encore dans cette émotion. Tous les décisions sont au raisonnable qui en gros, on peut avec ton cœur. Mais voilà, nous avons fiancé, tout ça le mariage d'ici samedi prochain. Nous avons eu une invitation où il y a la fête. Ce que le mariage nanga, c'est là où on a que ta décision est acquis de ce moment libéré on a monté dans mon bimba. Mais ce que le mariage nanga et pas nanga c'est comme si au salaire qui a le col on a monté maman ko ya mabé. Après cette invitation, que ça dit papa n'a joué invitation. Nathalie invitation. Na moni bene le nga Jacques ne le nga moi si. Na moni bon mi balé. Na date de mariage, tu peux comme nanga. Je me posais la question. Na kende to na kende te. Maintenant, nous avons fait une invitation avec tout ce qu'il m'avait dit 6 mois passés. Et le lot, au lieu qu'on a tranquillement à vivre, il vient encore. Qu'on s'en a sur le Kambabo et sous. Aïe, papa, n'a joué une invitation à Bogozo Lenga. Ma Bogozo Lenga, parce que je croyais qu'il y a un bala.
Je connais même nos balles. Mais à un moment donné, n'a commis juste. N'a évité. Ceux qui ont n'attendent pas ba chaque ni. Tu n'as réagi n'engeni n'a évité. N'a évité. Yum zo kali solo ceux qui yo n'angonga n'ont réagi n'engeni. Abi j'étais là. Namuni mubala ngoza mko mtaza motemate. On dit tout moi na poison à la on a kufa. Je voyais la Jacques on dirait plus qu'un sorcier. Dans son monde on sous Satan là on va landa pour nabango. Donc je voyais quelqu'un on dirait mutumo boy on dit na yeba kaye neti mutumo za ko la na habité vomna kuta tana na ba criminel qui na kuta na mutabo na vinanga. Mais pour la ça que bandeko va faire pembeni va comprendre qu'il y avait un problème entre Nganaï dans celle qui est fort dans se ressaisir la bine ça va Jacques Akei et j'ai fait partout le moins qu'invitation là au article parce que nous a dégâts dans la famille nous a scandale. Tout le monde qui n'a pas pu manger la haute que l'on a dit non. Ils ont maman boya musala tout là. C'est les forts na bomba kali kambango. Abi na côté na chambre. Je faisais que pleurer. Mais après le là sur l'ango zoani. J'avais pris ma décision. Je ne sais pas sur zaki ngai gozo décision ni. J'ai pris ma décision, je me suis décidé à Okende. Mais OK la fête. Il y avait trop de monde. Batambongo, batanini. Et ce qui s'est. Et il y avait que les amis de Jacques autant dans l'université. Il y avait que à l'université. J'étais le seul homme dans l'humiliation totale. Mais malheureusement, j'ai continué à moi sinaï, je fait la magie de caca, et comme il a payé sa cadeau, mais il a cadeau dans la PCJ. Jacques, il a cadeau mon nom emballé. La PCJ Jacques, il a kozonga. Et j'étais le dernier à sortir dans cette salle. Parce que c'est fait ici, ma mariée bakei, batu bakei, ngala ko longo na kitité pour na kende. Nous ma kolozo lenga ngana ba no bi manan ndenge nini. Ma kolozo nga mo boulou. À un moment donné, quand je faisais dans la salle, j'étais obligé vers 8h30, 9h, Nabima. Nabimi, Nakei. Je vais vous dire ça pour l'amener du Kamoko. Oui, mais le pasteur Nanga, ce qui s'est passé après 10 ans. 10 ans passés. Tout un Jacques Nalemba. Bon, bah, qui cérémonie, moko zaki wana. Et nga penagi même cérémonie. Na kuta ena moi sinaye, to pese bambote a présenter le binanga voilà Clarisse madame Nangayeyo et comme on est Lili. Ah ngabi madame Lili Bossa bonjour, abi bonjour. Et il moi si ya Jacques. Alors il a déjà le nom de son mari, Bossa. Bon. Nanga ko belo mo te j'ai accepté. Nga pe la présenter nabi naye voilà na benga mbali nanga benga mbali nanga ye aya avec de bala misa to en pembeni et tant ba komi na présenter Jacques mbali nanga na présenter Jacques ba nanga na bote ba la misa tu mi bali abasi moka mbali nzamba sa ki grâce que Jacques tantali banana ya basi mi bali elongi nanga kolonga to okabolante ya mbali ne longa pas là-bas mais Jacques na 10 ans wana. C'est là où on a compris la réalité. À très complètement la côté. 10 ans à Botité. Celui qui avait le projet de se marier pour Abotabana, 10 ans à Botité. On a déjà produit fini. Non, si maman la tête, 10 ans on a joué Banamisado. Voilà pourquoi pasteur n'a pas témoigné pour une action de grâce nanga. Il a commettre une action de grâce naïe par rapport à Makamoyo. Et comme elle a qui. Voilà la situation et comme elle a qui de Clarisse.
Et cela m'a mené à beaucoup de choses. Abina papa, regardez sur les cas qui n'a vu nanga. Et le quoi simbanga, n'a quoi surmonter ma cambouana, c'est parce que j'ai pardonné. Dans mon année dans ça, la Jacques, il a fini la kinga koufa dans la criminelle, n'a tiré le poison dans la moutumabe, et dans le terme, on a culpabilité dans moutunanga. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est recourir vers le Seigneur. Et je faisais que pleurer, mais en priant. J'ai demandé pardon à Dieu pour ne m'aber la saraki, d'abord qui bana, moi, mon contre bana qui balait, d'abord pour faire plaisir à un individu. Mais les lotsikoyo, avec le temps que je cherchais Dieu, Dieu a fait grâce. Quand on a moyen à Jacques Anogo Kabelanga, il n'a qu'un poto. Et la poto, c'est là où je me suis marié. Et mon mari est un pasteur. Parce que les soldats viennent dans le cas où il faut croire. Il m'a poussé sur la foi. Ensemble avec lui, nous avons mis notre foi en action. Dieu Kobota, nous avons mis ça. Maintenant, Jacques me demande maintenant là. On a la prière pour Abotaban. Il m'a demandé pardon. Il m'a supplié. Je dis que je suis déjà là. Mais pasteur, je vais vous par rapport à Yanenge au Bétil Solo. Tant que Zoloba, moi, je suis en Aboti, nazo kanisa nzembo moko na mte so zo bango lisusu ya Willingonda. Oyo tant babala ki mwasi na yebisa ke ondimi ozala no ozala e kombobo tate. Abi pona nini abi mwasi yebisa ke non ngala tambola na ba hôpital belé na botaka te. Abi bon, lokola mobali azala chef à famille, na yebisa ke problème ezate to bala na nanu apuma kamso to tala ngo sima. Na kopambola yawe tango pipo. Aba to botamona moko kitoko makasi habitant tozui tant to boti mwana wana sera kanisa ekaka ezaka ye moko tout la sube nzaba pesi biso double portion ya Willingonda kenda tika biso tant olo bango na omoni susu histoire ya Willingonda na mama Denise. Maintenant eloko nini salaki ke mwasi oyo azaki condamné abotate aboti et mobali oyo azaki ne bien abotate bato bako luka bayeba elo qu'est-ce qu'il s'est passé place wana tango lobi nanga lobi na limbisa ye mais si na limbisa ye déjà kala abi na limbisa na bonda pona afuka mina mwasi na ye. Alors tout le monde va préparer comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Na sime na télémission na bi j'étais déjà pardonné. Abi tu m'as pas vu, tu m'avais déjà pardonné mais 10 ans ngana abotate. Moi, si je suis vierge, j'ai compris que par rapport à la femme était là. Et papa, je ne savais pas quoi faire parce que c'est une ligne ça déjà. Je voulais dire ça pour l'Orbanine. La Bible nous parle dans Mukanda et à Colossiens chapitre 3, versets 14 à 15. Dans le but, tous supporter les uns et les autres. Peut-on pardonner. Dans l'icône, dans l'auto linga. Tu as tous supporter. On dit c'est ça pour nous que Moutoisa peut mener à Zaka Moutumalamute. Il peut avoir des défauts. À vous savoir rebelle. Mais comme ça, dans la vie, il y a que à Zaka Moutabonérité. Il peut être aussi une occasion de shit. Mais en tout ça, tu dois supporter. Ce qui est dépassé, Banako pardonner. Pourquoi Dieu a demandé qu'on puisse pardonner? Dans Matthieu 6, verset 14, tina 15 à l'obi, Moutoua limbisa, ati nzamba limbisa kete. Mais Moutoua limbisa, nzamba limbisa kaye. Par là, il que beaucoup de gens vivent dans le malheur, dans la souffrance, dans la basi, dans la lelo. Mais bali, basi, c'est parce que n'a pas limbisa te. Moutoua basala kamabe. Toba nyoko la kamote mane. Celui qui a limbisi et qui a bossani, nzamba zoke le kola vulnérable. Tant nzamba zoke le kola vulnérable, sa responsabilité. Les responsabilités à nzamba comme du colonel. La prise en charge totale ya montoile comme à nzamba yemoko. Parce que la personne a été rejetée, négligée par les hommes.
mais nzamba joué na maboko pour assaler moutesien. Souvent nous voulons tout le monde a que tous à la plus bateau batouné ba ko sepelisa biso. Batouné ba osala biso plaisir. C'est là où nous échouons. Mais lorsque nous avons compris que c'est Dieu qui a permis que les Kambo comme ngaka na limbisa abotsanga bana katra kima na bengisa na poto na futela ba billet asundola nga kenda akota libala ailleurs na salaka ebola na tinaka bien na Kinshasa aya poto akoma awa balukela ngai. Tout ce qu'il a fait oh il peut détruire vilanga. La même chose à faire c'est pardonner. Il faut na limbisa. Pour ceux qui na limbisi à ce moment-là la parole de Dieu qui nous dit à moi la vengeance, à moi la rétribution aura le sens. Nous avons mené à s'en charger naïe. Nous avons mené à punir. Jacques a combattu contre Dieu sans le savoir. Pourquoi? Parce que Dieu était là pour défendre la femme. La femme s'occupait d'autre chose. Jacques était, il voyait notre page. Il y a un moment où il y a un livre, mon côté aussi sa livre. Autant que la page 4e, 5e, on l'a sur premier natant à 4e, 5e. Aussi ça voté. Mais ce qu'on a dit 4, 5e, comme il y en a qui est 6e, 7e, 10e, aussi ça livre mime. L'histoire, c'est là où j'ai compris, après avoir Koyo Kalasor, n'a qui résilience mon repanaï. À surmonter la situation, à Bossana, à comme encore une autre personne qui a vécu pour la première fois. À qui vit à Sika. Mais l'histoire est rattrapée Jacques. Bato ba salon kolelo. Baby présent na yo. Baby passé na yo. Mutabi futur na zate. Très bien. Yango tika bato nga yo. Bato ngo pour na passé. Bato ngo pour na présent. Bato ngo pour na futur te. Bato ba nyokola yo. Ba nyokolo lelo. Ba nyokolo pour na futur te. Parce que l'histoire c'est Dieu qui les rencontre. Mais ce que Dieu te demande c'est une seule chose. Pardonner et oublier. Pardonner. Il ne sera pas beau sanaka. Merci, merci beaucoup, pasteur. Vraiment, les solos, et puis si passer dans mon thème, mais na c'est parce que la dame oyo ezalaki ke arobota te aboti, moi mon balo ezalaki ke yanda ezalaki ko bota aboti te pesi passer. Na li solo oyo mtolandi yango na kanisi soki to saka ba émission o ezali pona ko pesa biso mayele biso ba o parce que ba ka o ezebele baza ko kende na ngona ba hôpitaux na ba église ba ko rencontrer vraiment ko rencontrer vraie histoire te surtout ba te belé pasteur bazakazo beta li solo a vie bazo kosa na kati ya li solo or soko kosi na kati ya li solo mo zo vraie réponse ezati d'autant que lingo beta li solo so lingo bibimisa mutu malamu loba penza ndenge likambo ezalaki pour que tant ba opesa toli et que okene malamu vraiment nzamba pambolo papa merci na li solo kitoko oyo yo oyo landi o tirer conclusion na yo ya il faut que limbisaka même la prière ya notre père Abi, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Donc, limbisa, lokola, yo pe ba ko limbisa ka yo. Mais comment yo ko linga kaka, yo ba limbisa yo, mais yo limbisa ka batuté. C'est ça le problème. Or, tout ça, là, on prière à notre Père, mais tu belé le quoi prière à notre Père, parce qu'on va à notre Père qui te sait, alléluia, amen. Ici, non. To lobara makamoko trop grave na prière wana. Limbisa masumo na biso, lokola biso pe, to ko limbisa ka. Baninga toyebi na lisolo moko Jésus abeta alobi moto mo azaki na nyongo et baye kozwaye babotola ye pona nyongo wana aleli vraiment lui pardon limbisanga babité zo kende boloko habité na sana moté moto wana okeli mawa et ye na retour tanga za kozonga akutena moto azaki na nyongo ebele akutena siko na moto azaki na nyongo mukepa na ye banda ko beta mutu wana ba oh batobi oh mais mutu boto limbisa kala mingi te yeyo awati bake benga maître moni mutu yo limbisa wana to moni ye mutu pa zaki na nyongone ya mbongo mukeka aza ko beta ye abito kende akekuta bi papa ngana limbiso na mbongo ebele comment yo soko nyokola moninga aiboka mata aiboka ngai donc c'est comme ça. Merci. Nzambe vraiment pambola yo encore une fois. Alors maso na biso vérité réalité yango ya mkola lelo na kanisi édifier biso bato be basiki na bakanda tamba zo kaka liso si tout temps lobe bamba ya côté ya tango sera zo ba côté ya ona kende fete ba
mbeli mbeli zaka yo langage mo babo teli baya to teli mbeli te tant mususu la saraba na nzambe nzamba te biso mingi abiso ki ngai nzeta mobesu basali ngai bongo bino tant mususu lukaka ba PTT to lukaka ba lokumu te to ndimaka pe banyokola biso nzambe oyalola ako sunga kabiso lilo basuka okokosa nango voilà pona mukona lelo numéro na téléphone langeza 084 plus 243 84 54 84 103 plus 243 84 54 84 103 tous disponible pour nous sur la bino aux un problème songolo pakala benganga sur WhatsApp ozwanga to kosola soko zwinga to ko kandia pa ya de kolabiso rande kita et puis ce qu'on peut côté facilement pour te sur la nayo nous sommes disponible 24 sur 24 nous avons le ministère le 20 euros ou toujours banda mais lui a séminaire sur où caches-tu et zo banda na mois de juillet et na mois d'août toujours banda sur convention nous avons plus en septembre dans septembre to bandiango où tu as la retraite dans le zizela donc on go participer au programme on tu nous appelles tous à disponible pour nous accompagner yo na mambo ozo le kanango. Voilà, nous sommes le 20 euros de Dieu donc les ministères à tous na sima ya prison ya makala donc so bilimso tous pour nous. Je salue en passant pasteur Paulin Poutou, révérend pasteur Paulin Poutou, révérend Edith Boisbois, révérend Tridon Yakasongo, révérend pasteur révérend Kouka et je salue aussi en passant pasteur Timothée Nzasi, pasteur Nanga Patrick Balondo et je salue aussi pasteur Moumba Namuninga Nanga Ele Ibanda. Donc je salue toutes ces personnes-là. Merci d'apporter ce qui a merci beaucoup. Et nous sommes là disponibles et nous saluons tous les techniciens. Il y a une nouvelle tendance. Je crois Nzama Pamboula Bango Koleka parce que Sali Maramamine na journal pour le Benamo na Bango Asala Bango Bolam. Merci. Merci beaucoup. Tokutani prochainement. Épiscope Yamborandi qui t'a rendez-vous dans Kitata, les grands voisins du message. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique, mais ko sale la on ndenga mabete, sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate so maka boma mukolo bala pota mzo ba produire ngo sute merci bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on ça va défaite va pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngala c'est éviter de dire surtout ba pasteur bolingo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozeloko c'est important. Traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o mela melango ça 2 jours ata bateli loko moi cuire moko c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezala kati elongolango alendele mikolo somme na bité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato la famille te ato za problème na mutu te jalousie car do ba produit yango na anti-poison, oyope anti-poison. Donc, benga alendele, à partir na ye, aïbneni, oué ozwango. Nzamenanga pambola bino, mi bate lamboke comme biete, batwa comme na jalousie, oyo tozo comprendre dessous te. Bana mike bazo kufa, mikolo bazo kufa, ba otiana bana bébé ba poisson. Donc, toujours, zala nanti na ondenga na nga ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse.